ces vidéos. Abonnez-vous. Ça fait combien de temps que je le comme abonné? Oh, ça troisième anango yo banda ba ko tshela biso ba bekeko na bango ya ba pano wana o ba tshela biso ba ko bongisa route na passerelle mo ba tikela biso des bandes à London TV avec des Bruno original. La politique oyo ekosuka wapi? Hein? Oye tala, oyo nengo zo mona boeza na Kinshasa, toza na mboka te. Hein? Oeza na Bongolo, nde ba biloko ezo salem. Meza mawa. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Hello pena oya ko simba makasi susi ngeza na abuka pon alukela biso solution pon elonga pon eti lobi talanga na pepa ki na pepi na ndaku na tiki bilamba nyonso na mai salité. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Batu bazali boso bon biso tozana sima lokola bango batu bazali boso bon biso tokolobani ozamona mboka nazamona mboka tokosenga na bango vraiment basa. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Mbuta ne bitela ba mutu nino aleka za na propre banda kuna bino ezaka lolenge ni passe façon bozo tika ville qui ça salité gentini mwana mboka. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, ça dépend oyo bozui libaku ya malamu ya Rolanda émission oyo mbokelengi oyo wapinga Geti Samba nazaka toujours na plaisir et sentiment courage ya ko présenter les bino yango tika na pesa mbote na yo de Bruno original oyo wapi azali patron ya chaîne oyo 2000 télévision na pesi na yo fils die mbote na sima caméra oyo wapi asa kenga Geti Samba na kota na bandao na mnoge seki na beta kokoko bomoni Geti Samba nazali bongo na route bongolo oyo wapi façon mo soto ezali awawa na ebité to bengango vraiment nini to monaka déjà que na kala mingi te ba mbule uti koleka to monaki mona mboka Gentini ngobila mbaka oyo ai poser première pierre na ye pona ko banda ba misala ba koto no surtout mais banda ba posa première pierre wana jusqu'à présent to mona atali titité gouvernement o même si mo Gentini tina ba to ba longola koto to ye awa kotala dégâts oyo mbula esali mbula beti façon dégâts et sali na mbula ya lelo en tout cas na rolinga na betali solo te mais total on na bino ensemble mais tout à l'heure to la na une vidéo oyo ça la plaisir ba tout ba ozo opportunité pe libaku ya kotala émission oyo tolanda comprendre to yebite mboko tozo kende wapi banzeleze ko beba courant et beba mai et beba mboka mobimba biloko oyo ezo bebisa vie ya jeunesse bazwa batango na facilité oyo ko bongisa vie ya jeunesse bazwi batango na difficulté tala ndeti makambo to mona na mboko bazwi agene bazwi batango 500 francs bazwi dolé bazwi batango 1000 francs tala degré bazwi 1 giga bazwi batango 2200 ata bino moko bazwi bière à turbo mi balé 2500 hein bazwi kilo mbisi bazwi batango 4000 francs mais bazwi chel baté 2000 francs hein bazwi hôtel batango 3000 francs bazwi ebundela madesu batango 3500 biloko ezali ke batango moins cher bakomi ko tango cher ponyosu kaka tolanda mamu na bino te tobeba botika biso na kimonga ezali nongo bakonza mboka ba honorable to vota bolobela fete sosi. Merci, nous sommes de retour toujours boboni vidéo wana mwana mboka façon aza koloba pona Congo ke o mboka ndenge nini nzele ezali akobeba nyoso tu ezali akobeba et loko ko za la facilité ba komisango cher o ezali fallait za la cher et za la moins cher bomoni mwana mboka façon pesi na différence ya gene na différence ya dolé bomoni mwana mboka pesi alobeli même ici na banzela mais na koloba boye congolais ya solo congolais alingi mboka na ye surtout ba gouverner na lobarango bed fois déjà ba gouverner non surtout ba leka na mboka na biso bango tout bazala ba salité ça langage que Geti Samba c'est moi qui dis ça parce que tozomona ba signe non surtout tozomona kibuta façon tiki ville province ya Kinshasa salité bosoto tiki ana ebité soki ndakwa kimbuta ezaki nenge nini toyena ndenge moko na monsieur Gentini ngobila mbaka ke na pesa bino ba respect à trop façon ville province ezo comme salité na ebité na 21e siècle mais congolais face à vivre na bosoto congolais azo continuer toujours de voir na souffrance qu'on vivre na bosoto en tout cas ezo sala penza pasi nga to kota to sola na ba militaire koto oyo bon na lina lo bapena mingité to kuta na bango to solola to ka posa na bango za nini parce que to mona première pierre botela biso awa. Merci non fils de Toleka. Donc toza bongo na Bongolo sur dans route Bongolo toza na liboso ya université Kimbangiste
oyo wapi bayimboka balingi bapesela mpona mboka na bango pamba te façon bosoto oyo toza koretrouve na nzela oyo esengi kaka bayimboka baloba. Chef, bonjour, komona onani? Bonjour, komona ngai Hilaire Sabwa, naza habitant ya juridiction odo na mwana yolo. Mwana yolo? Mwana yolo, yolo no kana commune na Kalamu. Ça fait combien de temps nzela ekoma boye? Oyo eza 3e anango oyo banda baya kotiela biso babekeko na bango ya bapano wana oyo batiela biso awa bakobongisa route na passerelle mo batikela biso kuna tomonaka suite ya biloko wana te baya kozwa biloko na bango bakei nango orieke babuka yango nani atango moto atia yango moto azoconsulite juridiction Gentini Ngobila moto atia yango aya kolongola biloko na ye. Donc pona Gentini olobi nini ye taza gouverneur de la ville asimba nini euti epa na yo? Bon pona ngai asala le plus vite possible aya kosala musala o parce que ye moto ayaki koposer babiloko oyo tangu to omona eloko te biso to ko attaquer kaka na ye parce que ye a premier citoyen ya ville ya Kinshasa. OK, merci. Bonjour. Bonjour papa. Ndeko komona ona ni ovandi na quartier nini awa? Komona nga frère Augustin na fandika na Kimbangu awa. Oyo toze pa na biso aka na Bongolo. Donc nzelo to bimelaka pe yango oyo. Donc esengo na ngeza ya komona bino nde boye ko filmer. Malgré basi ba filmer ngo plusieurs fois. Oyo gouverneur ayako kosa biso na ko tiela biso pe loko oyo awo. Gentini Ngobila. Gentini atiela biso eloko oyo. Atiela bino par carte nenge nzela koto ekoma la poto. Koma tokozala bien mais jusqu'alors azosala eloko te. Déjà yango oyo atiela ka biso par carte oyo. Toyebi te soki lokuta bino ya politique oyo ekosuka wapi. Oye tala oyo nengo zomona boeza na Kinshasa toza na mboka te. Oyo eza na Bongolo nde babiloko ezosalema mais za mawa parce que mboka na biso Gentini asimba nini oyo euti epa na yo malgré toza pressé baobenga yo? asali nini? Asimba nini euti epa na yo comme conseil? Tala lokolo ya kotiela biso par carte oyo toza ya besoin ya kobongisa pe oza na devoir parce que ozwaka pe bata ba carte ba taxe ya bato awa ya kobongisa place oyo eza ya kobeba biso vraiment bana Kalamu na quartier Kimbangu Matonge awa tozokoka te awa vraiment bato baozinda à tout moment donc nous sommes fatigués pour neloko. OK, merci nazapena mama Mbote. Mbote papa. Oui, souci na ezali ni pona sika na bino mile na bino lezo kwa bosoto boy. Si tozali zinga wa. Ndengo zo mona ba bido tu ekoteli biso na ndako. Ndako. Ozo mona bana ba ke classe lelo te. Po moko akufa kawa atiola ki na kwadoyo azalaki awa. Papa bakonzi ba kabiso mawa ba place oyo babongisa Jésus Christ ezala to ba limo mabeza nini ekende bakonzi batu etuse motema na bango baya nano tokufi kala ngai mama na ona balukiti boy tanda ko yango papa bosunga biso bakonzi papa Félix bosunga biso tolingi tokufa na Bongolo na po ya Bongolo bana baki classe te voilà pona yo Gentini Ngobila oyo azali aza image ya ville aza père de la ville asimba nini ya makasi uche pa na yo asimba papa asimba ya makasi kaka ndenge bayaki kotia nsinya wake bakoya tala biloko yango yo papa Ngobila yo zai mwana kini tala bana kasi tanenge bazoleka yo kela biso mawa ba mama na yo bosai mosala po to bika to zale sengo na sima na bino to zai na likambo akoloba te boya kosala biso Bongolo bosala biso Bongolo. OK, merci maman. Bonjour. Bonjour papa. Apparemment vandi koto. Oui, na vanda koto. Souci no ezani pour la koto na bino. Vraiment ya yo tala nanu vraiment toyoka basango na mososo batu bakufa peto lela batu bakufa ba mapango ekende perte vraiment ba Gentini Ngobila mokonzi na biso ya zomona ngote banda cha libanga ti lelo ona koya kotonga ti lelo ayaka na ete tasko ndenge déborder tala nde buka ni makolezo koma biso basalite ba mike ba créer ba pont wana avant le cas 200 so za na 200 na te mo le kezate po ya pas moyen ayoka na souci ya ba congolais mai oyo bosoto no surtout ezokotela babite ya koto na ndako bo pona yo Gentini Ngobila o ayaka ko poser première pierre pour le osala nzela oyo koma lo la mikili ya poto ndenge tomoni na ba parkanti bo asimba nini ya makase uti epa na yo mwana mboka.
elo pena o ya ko simba makasi susi na ngeza na abuka pon alukela biso solution pon elonga pon eti lobi talanga na pepa ki na pepi na ndaku na tiki bilamba nyonso na mai salite donc ekomi pasi na mutema soki to bimi to ye fobo ya mbangu so likolo indi bana ba ochola mais tant que congolais na mboka na nga moko en plus to na kini o kini centre nini Kinshasa babenga ngoni capital jamais ko za boye mais nga na regretta simba ya motu eza ke abuka pon a créer le biso nzela moto ko le tant que basa musala ba plastique to elonga mai eti ko kota banda kutola la bapongi po to na capital. OK, merci. Comprendre te toujours comprendre te to yebite mboko toujours kende wapi banzeleza yako beba courant et beba mai et beba mboka mobimba biloko oyo ezo bebisa vie ya jeunesse bazwa batango na facilité oyo ko bongisa vie ya jeunesse bazwi batango na difficulté tala ndeti makamuto mona na mboko bazwi agene bazwi batango 500 francs bazwi dolé bazwi batango 1000 francs tala degré bazwi 1 giga bazwi batango 2200 ata bino moko bazwi bière à turbo mi balé 2500 hein bazwi kilo mbisi bazwi batango 4000 francs mais bazwi chel batie 2000 francs hein bazwi hôtel batango 3000 francs bazwi ebundela madesu batango 3500 biloko ezali ke batango moins cher bakomi ko tango cher Ponyosu kaka tolanda mamna bino te to beba botika biso na kimonga ezani nongo bakonza mboka ba honorable to vota bolo bela fete sociale ata bila balo na toujours Bonjour. Ah, bonjour Ndeko. Comment on a ni? Comment on a Erika? Ndeko Eric, na mono vandi déjà koto. On a habité souffrance nini bozo sibil koto yo. Ah, piso koto moi était papa. Vraiment ndenge ma inde zoto kote la biso na bandaku vraiment to tali chose plastique ko ezotonda vraiment toujours regretter makasi to kosenga epa ya ba kondia mboka vraiment batala pena na côté ya po ya kalamu na bongolo koto vraiment moete to senga pena révélation moko vraiment loba pemel mama oui loba révélation moko eza vraiment kitoko ba kondia mboka vraiment batala biso likambo bon pona mona mboka Argentine ngobila oyo alo ayaki ko poser première pierre pona ko sala misala koto yo mais jusqu'à présent misala eza ko sala maté asimba nini euche pana yo. Ah papa bango batu bazali boso bon biso tozana sima lokola bango batu bazali boso bon biso tokolobani hein oza mona mboka naza mona mboka tokosenga na bango vraiment basa conscience na bango travailler vraiment po babongisa pena mboka oyo po eza mboka mabele vraiment bakoko batikela biso bakoko batikela bino fo ba ezala pena propre babongisa ngo vraiment po to kende pe liboso. OK, merci naza pena ndeko nanga jeune frère ope alingia lobana micro ya Geti Samba matika bakisana nuboye na mboka na biso Congo na ebité ba gouverner no surtout ba lekana na Kinshasa en tout cas boza ko décevoir biso ba congolais no surtout bozo décevoir biso ba gouverner no surtout ko bana kimbuta na ebité ba mutu nino alekaza na propre banda kuna bino ezaka lolenge ni passe façon bozo tika ville Kinshasa salité Gentini mwana mboka Gentini ngobila mbaka otilaka bango awa wa ko poser première pierre otiba pancarte awa wa obayi ko koto ko koma lokola poto ya ko résoudre ka oyo bato bazo tamwa mikola milangi na yebite eza miracle la Jésus te baza fantomas te parce que milangi bo soto ekangi awa wa en tout cas ezo sala passe pe mawa na ligi beaucoup plus na solape na babité ya kimbangu awa frère bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé pena pepele. Na mono za kanda. Ah ya boye vraiment pe ba ya to voter bango lisusu. O voter. To voter soutien bazo ko sabiso ba polo ba 2000 francs boye salité boye bazo ko tebiso partout to donc ba be vraiment makasi. Boye vraiment très sale. To ebité soki bazo mona to ba mona te. Nzela mo ba lekaka yango ba uniso ba lekaka awa bazo mona boye to bazo mona te. Désordre vraiment ba bongisa penda. Mbula betaki ba bagamba efeni salami na sima mbula. Ya mabe vraiment ya mabe kaka obo ba yebe sala magano zo continuer ka ko salama. Siko zo tambola be kuna fo ko leka fo mi mono mukongo mena. Kongo 500 francs. Kongo 500 francs mena ebité. Ba bongisa biso vraiment nzela tala penda boye kitoko te ba o sa penda musala boye bien te. OK, merci. Toujours mon difficulté est tellement makasi même ici bana classe pour les cas souffrance ezali bazo les collabo soto bazo les cas comme ba na mbongo ya kaba memi oleki ofele
Bonjour. Naleki ofele te, hein? Po basenga 500. Ok, classe, hein? Sko na habité Bodindaki? Todindaki bampong dele koti ba bidon ba mai. Ba mai solo amnei boy. Olo bana bokonza mboka nini? Asala biso to alobela biso po makambo to mona ya bien te mapangu nyonso ba mai. Ba mai ba mapangu nyonso koti ba mai. Ba tu ba la bien te likola ba nini ba mai. Côté libino. Donc moi la mboka Gentini ngobila lukla bino solution koto. Bonjour tata. Ngetuba kiyaga? Izole yagola mu tuba. Izole yagola mu yaga samba yaga pibena mu gouvernement bena bingi fo ba yuga lelo diadi. En tout cas tu yagola concernant mambo ma mvindu ya yena kitasa. En tout cas mvindu ina en tout cas isutu weka kesi. Donc mvindu milangi mamba mibasa mamba mikota timuna nzuba tu bibela en tout cas mvindu ya ise on ne sait pas ba yaga kuna lwena lo yuga ponza mu gouvernement ba yaga kuna bena basuku pi kuna bena mini mwana msuku kuna yagola. Siko na habité gouverneur mboka la biso Gentini ngobila mpaka mbaka simba nini oye uchepa nayo. En tout cas yandi pikena miyaka yena siri kena muguyuga ndinga yagola mini concernant mvindu ya en tout cas to shababa mbau butone to soririka banani baba tegela bayirika ako baba bikota ka bajati ngobila bisugu yirika ngoluka kukwata bajende kukwata kaka bado mutu kakanga mutu wa moni kuti mketu kumkwata kaka eske gisalu kibakotela ba kena kyagina. Ok. Bonjour. Bonjour. Moi na mboka la moni que vous avez déjà au quartier na yo. Au quartier na ngati mbangu. Bozo Sibir nini yao. To Sibir pena ko dinda makasi. O moni na vie balobra bi place ba bazoko bande ba banda ko sala po ya elengesa. Il fallait ba banda na ko bongsa na po abongolo. Pourtant ba juba sali ba carnivore elengesa tous les deux côtés. Sur charge à maille. Et y en a qui m'ont en bongol. Sur le bus de bateau, tu as un sec côté, tu as subi conséquences. Tu as que ma guerre a opposé Pierre de Pénina et les banques première brique. Et il fallait atteindre la table à Nini, tracteur. Et ça n'a nettoyage côté pour bus de bateau à côté. Tu as subi une masoum ya bateau. Bah, éviter ma monsieur, bateau ingénieur, bah, éviter histoire calam. À combien d'arriver? Tu as un bande de peine. Tu as bien quitté qui mousse et yaraboy. Outi boyeti campus. Et yaka à côté. Ming ba biso so pena ma kalam te mais ba mona onka kalam. Kalam ko beta muke côté betite mais côté outi musika et tindi mai et ton sikoto. Il fallait ba ça ne fils que tout ba ya se ba ko sala ba ngate yangote. Ba ya ba se ranger kaka pon o ndenge zaleni. O tano ka pena souci ngwana. Ba linga te ba kufa après dernière fois. Ba la suba che ba candidat voter ba ngoli susu. Na ebite mitu na biso pe faut ça bot ngate ke boy de mutu. So ka ya kufi tangu ndeko yesi ko na pese sakalos sarani vina nga sakalos obi ke bateau baza awa nyonso tout baza ba congolais ce sont bateau le roi lobby ba risque bateau ba chance mbula ngo bete na moyi e bo so mbula buto tenga te suka wapi yango moni ba chef mboka fo bata na idée kuna bateau sala c'est bien si bateau évoluer elengesa mais awa nde suko suksi yango tala bateau le temps pas même des jours mbula bete ka lobby risque à moyi e bongo c'est son na buto nde bateau ba dinga bateau ba dindi pena makasi. C'est tellement un gros poteau, ce qui est poussé à la jeune, la kuna moi, tant de tout ça. Tane na zana ngamoko, banda lobby kane na uta chanter, ka ko pepa na ko pepa. Ko tozo kan cheka le pont. To kan che ba venir ningiza. So se ba bete so ba 20h, 21h, 22h. Ba ngeba benga ke bourgmestre, oh gouverneur, boya boya de so gouverneur central ba ya. Non. Biloko nyo surtout ba prévenant ngo ba mutu bandaka ndako na na fondation. Soko bandi fondation ya bien, ndako pe hotel ma ya bien. Tant ba tana ida ko tonga ba zo sa belenge sawana. Se ba bongisa bongolo ka o eza matina ngo to ba timoli biso ka ni ba timola ka. Boto mona conséquence ote. Eza bonne chance ne peut besoin les cabot, tu n'as pas question de répondre bien mais ba ça nano ba so ba ko sope na ta ba tracteur wana ya ko longwana ba biloko nyos. Autant na posa pena fu ba ko longwana ba biloko. OK, merci. Merci mon mboka. Merci to komina suka ya émission mokola lelo oyo wapi ngai geti samba na saki de centre na ngai na quartier Kimbangu na zaki bongo na route ya Bongolo na prince ya université Kimbangiste oyo wapi to sololi na babitan ya koto oyo façon bazali konyokwa ma façon bosoto ndenge za kokotela bango na bandaku na bakisi pona koloba ba gouverner na surtout baleka Kisasa bozali ko décevoir bana mboka ba congolais
et ba congolais ba vrai congolais lokola ngai Getty Samba lokola Dieu merci d'office Dieu na sima caméra bozo décevoir ba congolais lokola ba Debrino original na niveau ba poto kuna parce que ba baza ba vrai congolais sengel na à vivre na kimia moment o ezali congolais ko olelate mwana mboka Gentini Ngobila et sengel na yo kozwa solution pona ba bité à koto parce que bangone batinda kabino kuna pona kolukila bango solution kasi ce komi ya boye ah vraiment ezali pasi ce komi ya marque oyo tika napesa mbote na yo Zuli Bakuma lamu ya kolanda émission oyo bo continuer toujours ko s'abonner pe kolanda émission à Getty Samba ngana bino tokutani mbala sima merci. De Banza London TV avec Debrino original.